batata bamama bandeko balandi mbote bipai biso bozwami utankamba Yerusalemu ya sika nakoyeba ete tozali bongo kopesa bino sango na nzela ya département ya presse information kimangiske presse kina mokuse ya koyeba sango ya pasi sango ya likama eyezwaki biso buta mokolo malobi na 3h du matin ya bobungisi moko na batata conseiller direct kati na yamba kimbangiste nde na yango mokolo lelo délégation monene eyebiso bonso toyebi ete ezali bongo bozongi ya bolongi ya tata conseiller direct ya tata mokonzi wa mbula mpe mokonzi wa lingomba oyo ayebanaki bongo na nkombo ya papa Diangenda Kuntima Joseph Papa Rigen pour des intimes nde na yango département ya presse information kimbangiste utankamba Yerusalemu ya sika ezali penza kobongisa maemanso makoki po ete boko bongo kolanda bokomi ya nzoto ya tata na biso kino na bokunzi na ndako na ye ya suka na ndenge abongoli nzoto po ete akende kotala biso na ngambo mosusu nangonga ye tozomi bongo awa na Kinsungu o tozali accompagné na groupe théâtral kimbangiste banso elongo bascout banganga nzambe mpona boyambi nzoto ya papa conseil direct tolanda na bokebi bonso po ete boka bokolanda maemanso makoleka uta na bokomi ya nzoto ya tata na biso Sama
bikisama olongai na bengio yakalongisa ngai osana Yesalema olongai na bengio yakalongisa ngai osana Yesalema Mwanda velela matondo nziti su tuvutudi kadisedeto lweki munti ya kivuila imujojo tulombele nzila yayi nzila ya betu bawonsono munkembwe uwansuka tulombele ututwadisa
mavengo mona makani matandu kada mpemba enkembesa tukunkembesa yakala ya nlongo antatsia beno batatu banlongo njantukulu zetu za program nate tukumfutula mutatuka ngetata mwanda velela ututwalisa sipasilongo makani matandu kada mpemba makala yopi lende uisa tulombele utusiamisa kadi tuzele kingongo mumpasi zetu mubidilu byetu mumanyongo metu vuvukena yetu vo sedeto ngeye wele swakala kimpovela muna betu kadi mpasi zetu kuncha ntangu ngeye kuvila kanezoko tomeleza zaya tukanja ntungulu na teku na nsu ya ukala kimpovela muna beto mpasivo watulombela luvuva mulwakala kadi mfumu yisu nsilu lukasila vokuzulu nkembo pantoto luvuvamu kansila teku nchantangu tutalembaka na tambula luvuvamu imudiodio tubundi divuvuvo ngenda ya sedietu nge tata diangenda siwa kutulombela yesu kutudidila masivo tatambula luvuvamu sambu yensambu tulombele yeluvuvamu kunchantango ikabyasikila muna beta ukawauna tekwa yele mfu se ye mwana yetata mwanda vela tulombanga mawunzu yensambu zange mfumo to Yesu Kristo yezola konge nzambi wa sedeto yevumi wange yetata mwanda velela bika wasikilanga muna yeto tukawauna tekwa yele mfu se mwana tata mwanda vela tulombanga maonzo. Amen. Amen. Salut! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Joseph Diangenda Kiangani, conseiller direct du chef spirituel et représentant légal, à l'occasion de votre disparition physique, les scouts et l'ensemble de la communauté Kimbangis d'Enkamba se sont rangés pour venir vous accueillir et vous rendre les hommages mérités. Au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis, le coordonnateur suprême, chef Tigre Féroce, nous vous souhaitons bon retour en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbangisme, votre terre natale.
Musique, Amakesa Maïs. Peli ngoma mobimba totomboli boye bolamu na kati ya Yerusalemu. Na yango oyebi pasi otiki na kati ya lingomba, oyebi pasi otiki na kati ya mokili. Tosengi ozala molobi na biso kuna sika okei, okimia eya na lingomba ya mokili mobimba. Tosilisi na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen.
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu papa José Jangenda biso basoda na yo mpe lingomba mobimba totombeli yo bozongi malamu na mboka ya Yelusalemi uta mokolo mwa samedi 19 octobre 2024 osilaki kokabola nzoto na molimo papa solo ndenge osili kotika biso otiki biso na pasi kanisela biso sunga bafamille na biso kanisela mpe libota esantu tozali kotinda bino te kasi tozali se kosenga esika bokei boza molobeli na biso epai ya tata oyebi ete botiki biso na mokili ya pasi kimia tosengi na ebande mpe suka ya programe na bino na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Arrivée du corps. 1, 2. Commandant d'honneur, à votre place. Marche. Chef d'équipe, Galo. Galo. 1, 2. Ouvrez le vent. Papa Joseph Yangenda Kiangani Rigen, flûtiste kimbangiste, pupitre percussion, conseiller direct du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Les flûtistes sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les derniers hommages. Au nom de tous les flûtistes et au mien propre, le commandant d'honneur Mamboudedi Ramis, qu'il plaise à la Sainte Trinité de vous ranger dans sa cour, paix éternelle. 1, 2.
son honneur. Groupe au chant pour accompagner notre papa jusqu'à l'endroit prévu. Tobondela o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre tata Nzambe nkolo pe tata Simo Kimbango kyanga litotoni bino botoni na bolingo bonene bolakisi kati na biso na bobateli biso banda tongo kino tokomi na ntango oyo boye toyebi ke toza bato na masumu Nzambe akoyokaka lebondele ya moto na masumu te me kaka pe biso bato ya masumu na se na mokili nde tokosalaka yo Nzambe koyokamela biso te nkolo belemela biso Nzambe amawa Nzambe abokasi eloko nyonso ezalaka na esengo na suka kasi na ebandeli te lelo tokomi na suka na mikolo ya papa conseiller direct papa José Diangenda na kati na mokili nzoto na ye ezali kokota na Yerusalem esika ye abotami akoli mpe asaleli mosala na ye bizipelo nyonso ya Yerusalemi teke efungamela ye pamba te ebongi na ye na lokumu tosengi na yo tata Nzambe nkolo Molimo Centre na bokoti na Yerusalemi maso mazala kimia elonga na yo ezala mpe elonga na biso lokola maso ezali ya mikakatano evanda kimia programme oyo ebandeli katikati mpe suka na maboko na bino misato boyokela biso mawa botyela biso kimia na kati na mokili totyela biso kimia na kati na lingomba botyela biso kimia na nzoto mpe na milimu na biso po te biso totika kokoba mosala oyo otikeli biso mosala mwango mozali pasi mopesi yango na bana na bato bamolela yango pasi kati na biso esalama oyo moinisatere kufa soni lelo lobi libela okombo ya tata ya mwana mpe Molimo Centre amen.
Tozonga kuna nkolibonere ba troupe wote bokangi. Bokangi olungwe tokanga troupe te. Tozonga kuna. Chef tozonga. En place, on repose place. Chef tozonga. Musique, calme. Konzazo one. En place, fort. Gardez-vous pour les saluts. Salut. Ungi anjitu sumatata pumalongo pumalibu. So.
Papa,
Yangwana nzoto yango esili kokotela biso na mokolo mwa lundi le 21 octobre 2024 ndenge tolandaki ye moko tata mokonzi abule ya maloba nde ule kondeka alobaki te 2024 eza na makambo na yango yango wana na biso papa Jordan Yangenda kiangani po asili kokotela biso ye wana mosuku esuku koma manene En place pour repose place. Musique, garde. Rendez-vous. En place pour. Gardez-vous. Vous les saluez. Salut. Pungi anti tusu batata lwenzi. Non. Papa conseiller José Yangenda Kiangani. Biso basoda pe Lingoma Mobimba. Totombeli yo boye malamu na kati na mboka ya Yerusalemu. Pati na biso obotani yango te. Zala molobe na biso epai ya bamwala misatu bisika yo okei. Tikete kimia ekota na kati na Lingoma pe mokili mobimba na komwa tata mwana pe molimo santu. Amen. Tata mwana mbelela tambula mwana kumusamba Tata nzavi mfumu yisu tata mwanga lomba tutalomba wangisilito papa Jose Zeivo mwana wa makutulu wakili mungu kutuite kutia ya kivuila tangu kweni pase bakulu mona
Problème zao siza kalambasi. Kanti mutu bukote mtu tankamba. Siga ukuru muna yukosa muna ndoza. Sambelo wa mtu lombele. Mungu mwasei mwadi mwandale. Amen. Équipe Potepa en place. Mon seul balobi toujours ça m'appelle. L'équipe tout va aider biso to kimbangu.
vitendo vya maendeleo nataka mama mwenye vitendo sifa ya vitendo mama ya Janet Jones né à Confort la mission du monde. Ainsi, il est
yani inakuondolekwako, yani ukumbuni sana mumayita makutu, yani ukundwalala kunlamu kunela kuilega uvama, yani ukubongi sana mwelanu, yani ukundwani sana mutila sadi sa soga yamu ya kuungana voidi atalonima kini cha tuwame inamitina lego ya mingo kani ngeona ya mtiamu ya kawahu imumombanga ngeye ukumikinala meza utali sisi ya ndani yangu ukusala ndwani mumazi ya upasuna wako wote kaka endevo vinamudana mudogo ya biotolo ya simukyali yemono inakuda mtu wa mfumo kawe kaimani uzola kwa sehemu anikatamana leo. Amen. Tena matasana. Sehemu ya masuru ila huko ya sikoswa. Bika ifunga kukiza. Bika zolo kwa lama kwa mtoto kwa tumaso. Yango kwa lukala kutuwa kwa wetu. Utia muna mifuka, boto ketume, ya kulika tumifuka. Tuana ni mkukuweko, kasikutana na mkwami, kanifuwe kiamu, yenyewe ngebo, ya mvuyamu. Usola masema na tatamana lena. Amen. Tuloke na nguvu. Tonele mungeza bitolaku yatereka tonele 2 3 tonele mungeza bitolaku yatereka tonele mumawati la monombe tonele mtoto ya papa Rigenda, papa Daniela Kangani, Sariko Sera, c'est comme elle dit ça. Comme une entame, elle m'a dit que la terre perd. Celui qui t'a dit, tu as maquillé dans 5h15 minutes, et tu as dit, il y a des silences. Ya mkotina bule voyage za kimunai programme ekosila na midi makambo nyonso ekosila na midi sika tokopesa pause ko bato babongama kosokola komela kamwati 8h30 né Montréal, 9h culte de circonstances, né problème de traitement de Pesamo, à temps de Bozonga, et le Kotosegi, Milulu Yasuka, ya papa Rien, papa Daniela Kangani. C'est une discipline. Responsable, il y a un mouvement, il y a un groupe, il y a un service, il y a un moment. Tout ça, la discipline, le programme de Kopesa. Au toto, ça paye les années, papa, c'est un bon. Donc, pour le moment,
les a déjà choisis. Pourtant, nous au Congo, on a trouvé ordre et ça. On a un programme de Bessie, il y a un poussé. Mais pour aussi, maintenant, pour que nous pose tout bon moment. Comme ça, 8h30, on va mettre 9h programme est bâti. Aussi, ici, dans le Congo, il y a Tata. Il y a moi, il y a mon centre, mais tout va ici. Attends, on a tout ici, pose, il y a intermède musical. Balomi, Navasero, Babosala permanence, Babosala de la Bravo. Avec le programme, on a déjà lobby et que ça m'a dit. Je suis ici à Congo et à Tata, moi, on a mon santo, Amen. Tukutole yebutu kelele siku ya vima yeboto usalisi njizulu ya selito mwana kuseyako toka kuna mbata kitasa na tei ukotele mwenye mseni ono kasumule yebote ya kawo usuwa ya Tulifunde ya matono. Situende tofuna fioni. Yebuza mwana kutuki. Mpasipota formula. Mkizi wa mfunikulu wa serieto. Ukafunikiliwa na kuunda kiani kia ngego. Programu za usuzo misi. Tulombe ingipindi tata mwana na vina wakia kisato. Osu mwana lengo yesola kabila matatu mando mse mwana yetata mwana Enza mwana mwetu Yesu Kristo yesola kwanza mwasitu iyo kwa mwana kabila ika na yesu